Welcome, bienvenue, salut à tous les fans de l'émission News de Kin avec moi Betty Massengou sur Libanga TV et Canal Fetu One. La belle Betty Massengou est là pour vous présenter cette émission. Surtout, je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Hein. Donc, I'm happy to serve you. Donc, je suis très heureuse de vous servir. Salutations déjà à l'ingénieur Dav Moubama, le papa de Joyce Davlin. Salutations aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, Maman Sociale. De gros bisous à la sœur Julie Mindele depuis Suisse, Tommy depuis London. Et je pense aussi à ma maman chérie, maman Katiba qui sa champion Kayembe na Kenya. Noko Yabana, de gros bisous à vous. Salutations à Blaise Kava, Benzi Cap, Staïdi Bonesha. Et on en a photo en tout cas. Bisous à toute ma famille. Je vous aime énormément. Aujourd'hui, je reçois une fois de plus pour vous Maman Solution. Maman Mobi qui si ange à Pilawa. Maman aye kopé sabino ba solution na ba bokono na bino o e umeli tangu mulai ozo lango vraiment ba solution to meli na ba kiso ke na ona ba centre o meli ki sa mundele ozo solution te ne faiblesse sexuelle na éjaculation précoce ozo solution te na hémorroïde, surtout hémorroïde interne au lieu de et puis inviter Nabiso comme Kokota vraiment na profondeur pour expliquer et féminin ça la rananzoto mutu ozo landa biso ko comprendre que nzoto na yo eza malade ezo senga o se faire soigner chez Maman Solution Maman Mobi qui si ange en Pilawa à qui j'ai dit bonjour, bonne santé. Bonjour Betty Massengou, santé bien. Voilà, toyambio une fois de plus na émission Nabiso surtout ba fan l'émission to sala qui ba meke un peu kotu na mo question ebele de comme ça le bi c'est plus tozo lo belara ba to poto bongo yi azana Angola azana besoin ya kisi akosala ndenge nini po azwa kisi parce que yé pas na maladie ya faiblesse sexuelle azo koka kutu même pas do yeso ka koti kaka na nzoto moi si pas maman. Une minute c'est trop à l'embi donc azo koka susu ko sepesa mama te alors akoko sala ndenge ni problème ezate po na batwa na bakisi na ngai ezate keka po na batwa libanda te bakisi o eza même batwa Kinshasa batwa Angola batwa Lubumbashi batwa Kisangani eza batu partout bagence ezali bato poto na tindaka na nini o na poste bato Angola na poste ba mitungisa mate bakanisa te ke ezaka pona bato poto bote naza pona bato naza pona batu nyonso mboka nyonso pays nyonso na eza na ba province na kotaka. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Maman Solution. À le billet, à ça partout, et ça même dans la province, à Kotaka, même na Kin, même na Poto, même na Angola, même na Brazzaville, qui se koya. Donc, c'est un cas au solo nae a peu sur la modalité na edo ba prix oya sengaka. Au fouti ba prix na yo qui se koya tinanda kuna yo. Yo so ande kwa na Kin awa. Ya osala ndeli muta Kin koya na centre azune qui c'est sans problème. Pour na mutu o aza déjà na mutu na ye aza awa soit akotinda mutu na ye wana abengi na apesi na numéro na nga ngasko na koyebisa ye place centre za aye tokutani na ye azwi kisa ke nango so pe mutu aza te atindika mbongo na atindi mbongo azwi ka kombo na nga atie mbongo na ke na retirer mbongo na azwi na ye na ke na kyotikela ye ba ki alors apesa pas adresse na ye bisika zali mutu wana il faut apesa adresse complet apesi kombo na ye apesi adresse na ye maramtu afandi na ye kaka aomona kaka kisi eroya yo mutu intel ezanga bapesi ye babiloko na ye. Voilà, merci beaucoup, je crois que c'est bien expliqué et bande bolanda biso do yo pesa adresse complète na yo biskoza mboka ozali kombo na yo identité na yo nyonso soke komi Maman Solution routine de lo kisi. Voilà, mais na link tout na mutu na pona bande ko azolanda biso mutu akoyeba ndenge nini que azana maladie na nzoto na ye surtout ba effet o esalaka bande ko lamso mibali po ayeba que non azana faiblesse sexuelle à se faire soigner. Pour na koyeba ke ozana faiblesse okomona yo moko
peni elembi même mama simbi même matin na mungu kwa sala ndenge nyoso o télématé mama so caressa eloko moko te o mona kaka ezaka ya olala so télématé ezaka ya olala c'est que oza déjà nango mais attention monsieur ces la hémorroïdes yo pe wana oyeba te que okantika problème na omna c'est que ça problème ya faiblesse nzo kandiza ngo faiblesse te et cause la pesa hémorroïde il faut que tala cause la hémorroïde interne yosko obangi okantimba moko eza faiblesse mais eza faiblesse te oko sentir ngo kayo moko ko mona ndengo zala makasi yo zala nango oko le mona eza lisubongo te ata mama za na posa semi na ndenge nyonso oko kate devant moi so monita biloko nango batelo na mesalia mais oko kolia te posa na petite. Voilà, en tout cas ndeko so landa biso yo posa na kawana donc yo qui déjà est fait pour eba que oza na faiblesse sexuelle to oza na hémorroïde to yo qui déjà diabète. Voilà. Même diabète yo muto oza na diabète ou même na diabète wana makisi na ngo pe ezali muto diabète ba bi diabète big ça matin est-ce que pas na diabète pendant muto ya pas ba kisi abiki diabète sili muto wala bi diabète e big ça raté à cause diabète ba bika kanango sida bazo bika nango bongo diabète sili la kanango diabète silaka olandika traitement na yo bandi ko zo ba kisi o mona pe sucre na yo penza ezoni normal des alaka. Voilà, donc moi qui a vraiment mon bic qui c'est vraiment solution donc en japila wa le diabète et si la rabat ko sabinote diabète et pas naé et si la ka donc ce qu'on a diabète il suffit qu'à bengi numéro de téléphone na hollande les traitements na yo pendant 7 jours on reçoit vraiment guérison la maladie na yo diabète mais pour la bande ko bazo na biso et ça bande ko mususu wa lobi à cause de la faiblesse sexuelle mais tant wa continue dans autre moi si maman ko pour à éjaculer donc on le bat que et ça na éjaculation précoce maman quand on a effet hémorroïde wana eza hémorroïde OK à continue et pas maman mbala moko abimisi mai eza hémorroïde le quoi ba soso wana eza hémorroïde si muto za pas normal à hémorroïde té azana faiblesse té il faut ça la 45 minutes du cola maman. Voilà. Face à la 45 minutes yo mbala moko wu okoti na koboaka na kokota na koboaka mbala moko wani hémorroïde il faut oya ozo bakisi ya hémorroïde. Voilà, donc yango moni ba papa na biso kala bazala makasi voilà il faut quand même il faut qu'on se le dise pour au mona papa ya kala akota likola moi c'est sous 45 minutes a rolemba te ka po lire na ka ba nzete ba bloka bokoko mais le bana biso ba moi moi jeune à 20 ans ako quand même pas ko se pesa moi si yango na benda ka matoi na ba mama er nyonso ezate que maman il faut lier ça papa ka formalité il faut que sa papa ba misili ba nini dongo moi ba biloko wana moi mbisa ko kauka solo moi berger aussi la papa oza makasi papa bando lembate ba malade pamba wana e bando ya na nzota papa te mais bino bolingi mi ko blessa ba papa ba formol soso kuisi soso na posa papa ata ba soso bon mo ezali soso bon mo pe ba tekaka moi ba papa na biso ka ba bando liaka ba biloko wana ba bando le ba soso na ya bon moi ba dongo ba bilolo ba ndunda ba biloko wana moni bango nde bazali makasi na bango ti ba kufa na ba makasi na bango nyonso batika lo lemba te mais est-ce que muto za na poto ya o le biloko formol mais éviter est-ce que pourquoi bango pe bazo lemba ba papa mibale ya poto mona mibale ya poto bango siko tellement malini eza makasi misala bazo sala kayu wana siko bazo sala journée bazo za ya kotelema akotelema banda tongo ti butu yango siko nde bango nde leko ezoboma bango nde yango wana il faut nde bazo sala ba misala bongo il faut bazo ba kisi ya mukongo babando melaka ba kisi ya mukongo bokoko ezanga bango te il faut balukaka batindela bango na batu na bango baza awa basombela bango batindela bango bazala nango ba renforcer ka force na bango ya nzoto donc pour mama ki mayote aya na yo bima na comédien mo boya wa te poto mona mibali mingi ya poto ba olela o ba comédien ba musicien ba do boto la basi na biso su comédien na musicien na beta
bimaka na toura la centre solution pas maman mobikisi Ange Pilawa est-ce que azalaka makasi ya lembaka na été na concours dans la fête bimaka ka le premier donc eza bongo te maman mobikisi eza bongo mais makanisa teke hémorroïde to lobelaka pona mibali ka te na basi donc moi si pas dans hémorroïde moi si kutu moi c'est la mabe makasi moi c'est quoi fungwa maka afungwa makasi na yeso te fungwa miye komi munene mobali akota puku mai afusa fungwa mi mobali po akote pendant moi si fois senti vraiment ko oza peza ko ya kokanga peza ya zo bundana peza ko bundana atoki po akota eza te ke ka mobali mbala moko ayebwe mbala moko po akoti te eza mabe e moudi na basi na mibali binonyo eza te ke ka mibali te na basi voilà mais eza basi musu pe bazo déclarer balobi mingi trop de kobaka wa biyoka kobaka baka wana ya bakisa bokoko ba makasa ba nini ndezo fungola basi eza bongo te obite ke naturel ezala bien naturel et à ma bête ce qui olexi est fait ce qu'on lexi comme même tout cas ergne surtout ka kam kem ke to ke buke obaki il faut tale lo koni na ngope yozo baka ke bona baka fleur fleur lo pangu yo ka sika matiti o kanza keza o eza nini o yiki ka di solo mo kuna nini mo bo eza bonga pena zona baka o chebo po bozala ki no bien au monde baby il faut que tale lo koni no zo linga ko baka eloko oso na baki yango lelo lobi nango esala ndenge nini il faut kotala voilà il faut yeba bien eloko yozo lingo sala neti ngana yebi bien bakisi na ngande na sala ponga moko na ndina zabe na salela rango ngamo na salela rango na yebi ke na avana pesa mutu wana eloko il faut ngamo na mekango omoni pene na mekango moni ndenge sala après na zuna peso pote ke yozala lobi kuno ke sali makamna mususu oyo okosa ke moni bakisi ndena zoki sali ngabo siko esali ka opona ninga moko esali ngate ezala ya mibali ezala ya basi ngamo na mekango avona pesa o mutu voilà merci beaucoup moi j'en profite pour vous remercier parce que papa Pazaki a aidé donc nous autres kolongono donc balobi 45 minutes du kola maman ndezo bomande on est makambo biki okobomisa ba mama okufa poani yomba kufa pona ngotelo kwa batoza kitoko bongo za rabie bongo siko okufela na ngondeni bibale bele bakokazu te 45 minutes elle a 1 minute 2 minutes allez mais 45 minutes na tango sa bongo no da bolie bien biloko le milieu za mpanzi olie vraiment konzo to penzo ki penzo to nga ano ke bitumba na za likolo pe bitumba vraiment muto kabola bitumba na azate olie pe bien melimo meloko no malila le bobanyo tango bana matano bike eloko muswako olia eza mpanzo ka tango silisa na zube miliki na nga na meli pour l'énergie na nga na utaki obimisa. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très important. Pour moi, on a vraiment témoin oculaire. Dans mon idée, bazobi kana centre maman solution, maman mobi qui s'appelle Ange Pila. On rappelle dans qui yanga na meki déjà c'est bon. Donc on a vraiment noyé bisabinote. Je vous flatte pas. Donc je dis rien que la vérité parce que si oyo le lo maman solution ayeye moko ayena bakisi musute mais la émission prochaine torota nyonso na bakisa kobaka na bakisi penza o ya komela na bakisi o ya kopakola ya pomade ezali po ya na bakisi nyonso sorte nyonso lingi ya komeleza ya poussière eza ya kobaka ezali ya kopakola lokola pomade pezali mais lelo maman solution bande ko mingi pe bazo déclarer ba Betima Sengu mais quand un peu ko tourner la biso maman solution maman mobikisi balobi ba prix na bino zo la différent pourquoi muto azana poto azana besoin kisi o tetala monta munene muto azana kin awa yo zo kisi prix na c'est et ça pourquoi ba prix différent na eza ba différence ya ba prix hein et ça ce que monique muto aza awa dépense moko ça les ate ayemba mo na mbongo na ye azui kisi na ye siko mutu neti o azali banda azana Lubumbashi azana Katanga azana wapi na wapi neti o na utaki o pesa mutu o yo moko moni avato bande mission a mutakatanga o na ucho tinda yo moko monaki na sala ndeni o azali banda il faut siko na mbongo o ya ye ya otindela ngai wana mbongo na ye wana yango kaka mbongo o kisi pe ekomela ye mbongo il faut na futa na poste kana mbongo o ya ye soki ndalobi kazana mutu na ye azoya kuna wana pe akozongo na prix mususu
Donc si je comprends bien, mutu aza libana mboka neti mutu aza na exemple na ba province na biso ndo lobi na ba Katanga wana aza na province ya Bakongo comme le Congo central aza na Londres aza na Suisse aza na Canada to na France kuna kote mona ba la joie mado pichuna bato kuna prix na bango ezalaka moi likolo parce que faut longa mbongo fret mais bato kin awa lokwa zane na mbongo fret te yaro yaka direct na centre azui bakisi OK 500 francs soki 1000 francs aya azui bakisi na ye so mutu apota na mutu kuna opese prix moko na mutu akin donc aye atini mutu azui kisi mutu na ye azui kisi wana akozwa prix moko na mutu aza ana Kinshasa mais soki aza na mutu aza awa te il faut azwa moi prix moko eza moi koleka ne prix ya mutu awa po ya ye mbongo na ye wana yango pe na ofutela yango po azwango. OK donc merci beaucoup, je crois que bande ko comprendre et puis ba kisinga na zo ebisa bino eza lango prix moko vraiment valable abordable eza tenibile okena kuna ofuta $500 à kisi $600 te awa ba kisi eza ba prix nyonso ya ba $100 ezali ya ba 150 ya ba 200 ya ba 50 ya ba nyonso ezali ezo dépendre kana bokono na yo po eza mutu mususu mais quand on ko expliquer na tsana nga cher te po na yebi ke eza kisa bokoko eza bokoko wana bambongo one ba pesa kana eza nde symbole mutasali symbole pona maladie na to sali échange ya pesi maladie ngala pesi kisi eza nde symbole yango la mbongo wana ngala senga na mbongo wa cher te ba musubo cha ba $500 ba mbongo belebele wana ngala senga ka bongo te ngala na senga nde za symbole eza pelo mo na ko pesa prix te mutu ye moko azui atala le bi an maladie o na biki nango na kisi bo ifonga moko na kende na pesa mutu ne ba mama nde ba bande ko sala kala sio mutu abukani asimbi mutu na mutu azongi normal omona kei asombele pièce ya liputa aye apesi ezala bongo yango ngape na tsaka nga cher te ba kisi nanga mais ba tunso yo ba kisa bokoko na bino ne ezala lokwa ba kisi ya mystique bokoko za kindoki eza yango mystique te eza yango pe kindoki te eza kindoki te eza mystique te eza na okaka biloko bakoko kaka eza kindoki te so eza kindoki na kosimba kindoki te po na no gene na kyo ndima kindoki na ajonga na nango ya bien te donc bokoko kaka donc eza na bokoko o le bakaleje ya daf mubama bokoko ayi bokoko nde donc yo salila ki sa mundelo zo no solution te okena na opela bokoko o afo o solution te mais kana nous mama solution bokoko na biso tembe te batia bakisi o bokoko tembe te bakisi o ba mindele to mela oyo ba aspirine banini basela ngunani na bakisa bokoko ti bakisi na bokoko banzete kaka oyo kaka moko oyo yango bazoti yango na ba comprimé to zo mela babanga na bango teke o kisa bokoko bakisa bakiso bazo mela ya mindele eza différent te na bakisi o ya biso o ya bokoko po bakisi banzete oyo yango pe basela ngo bakisa mindele. Voilà, merci beaucoup. On me signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais pour na bande kwa zola na biso mekana ko expliquer pour na mutu oyo azana besoin à koma na ba 4 coups ba 5 coups a roye bandenge ni ke a commis déjà force ezonye na nzoto ye moko akosentir ngo aomona tanga zomela kisi wana amando mona pene bana ofanda lisu kimia te nyoso to ebando ningana azo sentir vraiment ko esele chu banzube ya ezo ningana ezo luka ekende kaka eluka place ezali fo ekende sala msala nango ye moko ko mona ye moko pa ko sentir ngo babanga na bango te baya bakisi ezali a 5 coups wana nde nazolo ba mutata tembete ke o kosi 5 coups bakoma te bakoma lango so yo pe moni ke penyeza yo mukuse penyeza yo mukie ozana besoin e ya mulai e ya munene kisi nango pe ezali obenga na numéro na biso wana ozwa no bakisi nao. Voilà, pesa numéro rappelango lisusu numéro nanga ezali 081 53 48 200 numéro wana ezake soko bengi okozwa nga moko ozwa muta cabinet te okozwa ngai moko mama solution nazana pona ba solution na bino. Voilà, merci beaucoup Maman Solution. Je reprends son numéro de téléphone plus 243 81 53
48 200 plus 243 81 53 48 200 ezape affiché na ba écran na bino hein to tiango bongo po na batu mususu batu saka betima se on peut ça sur numéro maman solution to la besoin maman mobiki si Ange Mpilawa pour a sunga biso numéro na eza wana donc maman Ange Mpilawa maman solution donc ceux qui aka bengi nga na numéro na ngai pe bakokozwa yo voilà non na rappeler pardon na rappeler na nous numéro na ngeza plus 243 89 95 32 048 plus 243 89 95 32 048 ato komenga na WhatsApp na opesa au numéro à maman Mobix même adresse na pendant la commune ya Lemba voilà maman Mobix ici au bossa nini na bossa na ina lobaboye ezape na problème ya kobota même mibali msusu bako kota basi na bango zemite babali na mwasi mais bazokoka kozwa zemite batungisa mate babenga ezala mwasi ezala mobali azana problème akobota benga na numéro wana ozwa solution voilà. Mais ba cause nango za ranine pour exemple bamsu pe yo za ba règle douloureuse nde sala ka basi bongo kim saka ba kobota bamsu ote so ba opéra ki omiom nde sala ka bongo ezape à cause ya ba infection kanga kobota même pas mobali pese azana ba infection pour apesa moi sizemi ezape passe il faut azwa traitement na ba infection kanga kobota ya on mona ki posant na ba ki se ba infection papa dav so ko illustrer hein pendant to loba ba ki soana ya ba infection pe yango na berso mutamele pendant 7 jours pe solution au monde ce qu'on meli ba ki soana ba infection solution nango arozwa bakisi emoni bakisi oya ngai tango no pesa mutu kisi pona maladie boy na sala solution ba maladie nyonso na tia diabète na kati oza na sucre oza nango te il faut na tia na kati mwandambu na tia ya hémorroïde na tia ni na tenye surtout na sala ngo mélange nde na pesi mutu. Merci beaucoup hein donc Torokuta la sous pour un sujet mon sous déjà à la prochaine tout ça toujours na maman mobile qui c'est maman solution et elle est vraiment disponible sur tout on nous a une émission news de kin avec moi Betty Massi na Libanga TV et puis na canal Fitu One pour traiter bino baboko no bozana ngo aeli bino solution hein donc maman mobile qui c'est maman solution Ange Mpilawa da yo kosamaki okenaki onga na biki saka na soki na ba piki me onga na pesa ka kita mata eza lokuta kita mata ya solo ezaka pa Ange Mpilawa maman mobiki c'est maman solution 45 minutes olingaka umi alikola maman 45 minutes ezawana qui ça ya faiblesse sexuelle ezali ya éjaculation précoce pezali ya infection pezali ya kobota pezali ya diabète pezali ya donc maladie nyonso qui c'est ça awana centre maman solution chez Ange Mpilawa maman mobiki merci beaucoup déjà la joie Amado Pichuna l'hymne national maman sociale na kata France ayo bigara fondation Betty Massi wana pour na bino Serge Julie Mindele na Suisse hein donc et au sala kitoko bino bosimba fondation Betty Massi Tommy na kata London hein, je pense aussi à maman Katibaki Saïd Benecha toute ma famille je vous aime énormément merci à l'ingénieur Daf Moubama les papas de Joyce Davlin merci beaucoup à vous chers fans de nous avoir suivis merci pour l'attention particulière je vous souhaite bien de bonnes choses on se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là prenez bien soin de vous ciao bye